Donc, ezana nous maloba. Après, tu côté va vocal. Maman na seben musuze bimi na suka. Au moins, on est bimi. Ah, au tient sous seben. Ben oui. Ok. Donc, nous avons 3 rumba. Na séquence 06. C'est le mot ya show ya pona ba grand mayas. Bango ba tu ba maîtriser moi domaine na ngutara grand mayas na zaparo. Na wanchang ba maîtriser domaine na. Siko ngamoko na préféré na nzembo na sang saba vocal na nga. Eza na continuité na ngo seben musuwa ko sakanati. Moni, ya wanze moto sana kartela to yo jiki jiki toni ni bolingo ezoti kate kongwenya diana mangene la yeme klebe ma nzembo wana ebeta mama na seben. Moni, ngadi ngashiko mo babilo kwa mo bongo. Papa toi pourquoi au participer na ba cœur na ba nzembo shu ya latine? Ben oui. OK. Même si Nazarate n'a participé. N'a participé. Et puis quartier la terre à Moko, limbisa poto kanga entre parenthèses, quartier la terre à Moko international. Tu moni biso tout. Ne o mona ote to lungwa ba msu bazarate to lukaka ba paix quotidien. Mais biso tout. Papa na biso quadra quartier la terre à Moko. Est-ce que tu gauche avant ya ba mélange ba vocal na wana ndo biso sangi si on le sous na katia. Ah, ma single banda peno banda ba vocal na oti. Na quartier là tu ça. Il y a des choses on a sala pas président dans le John j'étais sali ça. Il y a do mangala joli mo bien jone mukoma la blonde maemba na net malwengo na ko apona bolingo na tonto kidoka ya kopeli samwina na nda konanga pichuro bo na mosigate nugite ko ya kosala monotoni na boni moyo yanga na yosha dava na biso para mapasa hey namna ziliti ko ya bolingo te jimio wele likolongo la basani. Oh, Gloria Mugewa, Jupe Kibala, Bana Ankonde Ala. On a première vocal dans les bimisans na ki, et pas président dans la Medjan. Après, on a Lungwe, on a Esiro Latino. Sambole Zoma, Aina Sanza. Zobaba zola kisaye bomengo ya zotala ndemo sapi yango ratakende bomengo na yeli gola kotala na sanyambele yango na ye pembeni ya mapa papa falala papa na didi stone Martin Kama le privilégié après na yesuna Yawe na ngaizambe yeyala Ngaba menga motema na kine yango kwe ukanate ngaba bimani nga santima na nga pokwa na butu wana santima na ngae santima na ngae pesanga nzoto motono pesanga moto nzotono zoto na ngae zalaka fragile pala yo Vanessa sisi mamuzo salanga lengi ah no ah no Sherita le mona yoka digi Sherita le mona sana yoka bien bébé Sherita le mona yoka Est-ce que le sensation confine à complètement est-ce que au moins un risque à featuring monter quand même risque à terre parce que Kofi Olomide n'a répété sous Saloba nanga basala kana no business après ronki na sima donc na mona place mon côté to vandia mususu na kanda moko libela tito kufa jamais et puis yango na obima na bango eza ngate nga tanke mwana na bango so ina ye ko senga ata e ko zana ngo ata ko sala ba mvula combien mais au moins un jour au moins na ba oli ya to sali kambwana solo la vérité chante enfant toute la foule suit son essor la vérité en écho résonne avec Miguel Niemba tout se donne. Après avoir enflammé la scène musicale de Paris avec un concert légendaire, Héritier Wata revient pour un show encore plus grandiose. Le 24 mai 2025. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris.
Des hits incontournables, une ambiance électrique et une connexion unique avec son public. Le 24 mai 2025, rendez-vous au mythique Dôme de Paris, Palais des Sports. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris, le 24 mai 2025. Les places sont limitées. Réservez maintenant. Bonjour, Rolly. Bonjour, Niema Yamigi. Ndenge santé. Kimia Nangolo Nzambe boni ope. Les solos à l'IPSI, tu combien à niveau ni? L'IPSI comme il préfère. Donc, nazaki na studio à programmation. Na Brice Malonga. N'habité Soko et bien grand ingénieur. Brice Malonga. Brice Malonga, tozaki na ye. Donc, to silicite et tikalibiso titre moko kaka, mais nyo surtout fin prêt. To tindiamo siko pas Serge Kabango. N'habité so yebi Serge Kabango. Ingénieur Serge Kabango, Moutomalam. 3 fois Idouane. Donc, là, on a sur Nzamba Sungi, grand prêtre Mayas Seléo. A Oboaka. A Koyedenga, kwa Changa di Pamboli. Yé, tu vas l'animation. Te animation baza Roi Chango Azali. Roi Chango. Roi Chango. Ah, Roi Chango, tu l'as mis sur un. Voilà, voilà. Tu as plan aussi. Voilà. Ah, bon, c'est le nom. Na boya zoom c'est Ah, si, il y a King of. King of. D'ici qu'on a gardé, on a parlé. Ah, merci beaucoup. Na boya zoom c'est programme, on a au moins. Na PC, bon, t'es Roi Chango. Ça date. Plus de 3 ans, ça date, mon frère, Roi Chango. Yé, à Ouaka, et puis son Nzamba Sungi pena Zaparo de guerre. Ah, Zaparo de guerre, grand animateur aussi. Ah, on sélectionné Batomala, moi, Roi Chango, Seléo, Zaparo de guerre. Ah, vous appelez Laura Malam. Merci beaucoup. Ah, mais pourquoi tu trouves bon, tu Lipsieza, bakombo banananga. Ah, ok. Bakombo bananga, donc na poni ka ba lettre, et tombé Lipsi. Mais nga, eza, naningagi, eza, elo moko foko tangango paisiblement. Na kimia kotanga yango koyoka yango avec beaucoup d'intention, beaucoup de mélodies poésie na kati, beaucoup de paroles, meilleures mélodies za wana rosana tende na lobagi na batu. Yora message na lobi na batu, lisez ça paisiblement si. Donc na linga leza tanga oyo na kimia oyo. Tanga na kimia on a lipsi. Tout temps on a kimia nyos. Voilà. Na mo patience. Voilà. To ko pe na bolingo nyos. Lipsi. Combien de titres za na kata lipsi? Il y a 5. 5 pamba. 5. Ah, na tanyo soyo. Bon, le problème Miguel. Ton nom c'est 12. Oui, mais 18, même peut 32. Oui, Miguel, au moni musique eza elo mo to sala ngona mbangu to sala tanga na sala elo na motema. Très bien. Na sala eloko te po na sala ngotika na sala te na zara déterminer eloko na osala et puis on a calculé eloko na ngande na osala bato baza pembe nanga ba ebike moto a réussi ça ka pe gagnaka donc na sala eloko na nous patiemment na sala ngona nous po ebota quelque chose atal lelo te lobikuna ebotela ngeloko donc na sala eloko na kimia na motema donc na osala eloko te kaka na seba titre belé mais eloko te na kati te. Na kati ya lipsi yembi banani na yembi Rodrigue Bamana auto yembelaki XO. Okay. Donc mobile à l'époque yembi les sous il y a son marane banzembo mo mobile bato donc le cœur des reines je te salue mon ami donc Rodrigue Bamana le cœur des reines mobile à Niclette Bamana papa na Premier Rose et puis na yembeli PM la pétrolière PM donc Patricia Mawete la pétrolière donc yé maman na Ange Stavi na Preston donc na yembeli Patricia Mawete na yembeli pe la terre promise madame donc yenda za la terre promise quoi et puis na sali moi triage ya ba vocal nanga depuis na outé pas mettre Djani quartier la terre na lilo donc c'est un peu ça tu as toujours quand la rumba tout ba style musu to redécouvrir à travers na ba style belé na beti générique moko beti salsa moko na beti nazoluka quand ba mélodie o toza nango mo ebele nazoluka na mélanger moi couper décaler na kati mais na obule na mais est-ce que au senga na ba congolais nini au senga na ba na kini nini na ba tutu ba musique on a bande konanga to mona na kala vraiment na ebi ke to mona na m susu na ba TikTok nanga Roli Maemba roi
et puis na Facebook na ngabo qui ne s'abonner na Roli Maemba Terminator et puis na Facebook na Roi. Donc contact na ngezali oyo rocha ou rocha numéro na ngabo 07 51 40 88 87. Donc 07 51 40 88 87. Donc ou aligné tout ça la publicité loco tout ba concert ya privé pe tout ça la na biso pona outi pe Kinshasa. O ebi na ina kin donc toujours débrouiller moi m'tie bon so beaucoup contacter pour la dédicace album maintenant ouvert. Bon to tika li pena na ta mingi te. Mais wa aligné dédicace ya problème peut-être au lukara à place. Ndeka ezala. Voilà. Parce que aujourd'hui compter bi marquant. Et ça épée pour lui na épée comme dans album. Single ba soute côté comme na mri. Single ka ezala nze mo mais lo single. Mais on siko za na rolo bango ya maxi single. Ah OK. Moni na rolo bango ya maxi single parce que na nush lo quoi maman na Jordash a ebisa ngelo moko tango sala loko. Sala ra banzembo. Kofi pa ebisa ngam. Les grands mots salara banzembo tie moment yo mo comme est-ce que trienze monine bimana o bimate. Mais pour le moment toi on a 5 titres et puis générique yango et outil ça et qui déjà on a betelo sur la zaparo on a scellé. Est-ce que Togo va vangu ya ba mélange ba vocal na wana ndo bisu sangi si on le sous na katia. Maxi single non. Banda peno banda ba vocal na oti na quartier là on s'appuie. Ya liboso za on a sala pas président na Medjan j'étais sali eza Yado mangala joli mubia jone mukoma la blonde maemba na net malwengo na ko hapona bolingo na tonto kidoka ya kopeli samwina na ndako nanga pichuro bo na musika te nukite ko ya kosala monotoni na bolingo yo yanga na yosha daba na biso bana mapasa hey namna silisi ko ya bolingo te jimio wele likolongo la basani Gloria Mugewa, Jupe Kibala, Bana Ankonde Ala. On a première vocal dans les bimisans qui et pas président dans la Medjan. Après, on a Lungwe, on a Siro Latino. Sambole Zoma, Aina Sanza. Zobaba zola kisaye bomengo ya zotala ndemo sapi yango ratakinde bomengo na ye ligola kotala na sanyambele yango na ye pembeni ya papa falala papa na didi stone Martin Kama le privilégié après na yesuna Yawana ngaizambe yeyala ngaba memnga motema kune yango kwe ukanate ngaba bimani ngatsanti mananga pokwana butu wana santimana ngae santimana ngae pesa nzoto motono zoto na ngae zala ka fragile pala yo Vanessa sisi mamuzo salange lengi ah no Sherita le mona yoka digi Sherita le mona sana yoka bébé Sherita le mona yoka voilà. Donc ça la 4 vocales dans la carrière dans la vie. Ouais. Ah bon? 4 vocales et ça là 4 wana sigoyo 3 ezuisa disque d'or na borezanga kombo moko epesanga vie pona koma pa ya Quadra Kouraman je le salue là où il est na 3 on a ça na quartier latin où epesa disque d'or ya borezanga kombo 3 wana bon 3 te ko minimizango te ozo minimizango nde ko za 3 te mais ça 4 bon 4 na cha wana te chaka 4 on a zéro mimi on a obimselo on a 4 belles vocales merci 4 belles vocales est-ce que minutage on a ya koka ko na limite comment 3 minutes te koka yo moko yo poto oui kasi po ba vocal na moto yembeli nzembo wana après et avant Alino Matumona papa na bébé Camille na l'ingénieur tu comprends donc ezana no maloba après tout côté va vocal maman na seben mususu bimi na suka au mona on ndenge bima ah au cha sous seben ben oui OK donc na 3 rumba
na séquence 06 c'est le mot ya show ya pona ba grand mayas bango batu ba maîtriser moi domaine en otaka grand mayas na zaparo na wanchang ba maîtriser domaine en siko ngamoko na préféré na nzembo na sang ba vocal nanga eza na continuité nango seben muso ko sakanate moni ya wanze moto sana quartier la to yo jiki jiki toni ni bolingo ezoti kate ko ngwenya diana mangene la emekle bema nzembo wana ebeta mama na seben moni ngalinga siko mo babilo kwa mo bongo donc ke vocal au participer na ba cœur na ba nzembo shu ya latino ben oui OK même si Nazarate na participera et puis quartier la terre à Moko limbisa po to kanga entre parenthèses quartier la terre à Moko international tu moni biso tout ne o mona ote to lungwa ba msu bazarate to lukaka ba paix quotidien mais biso tout papa na biso quadra quartier la terre à Moko international na bateau bandeko bana lishasa na biso bateau to alaka na biso bateau kendaka na ba bateau ba na vie biso tout toi famille et l'européen rambo alonga na vie na ye na carrière yango wana ke biso tout alongani biso tout famille bino tout famille quartier la te famille mais tout le monde a mamba fali tendeni chez boza famille bata quartier la te tant na kenda studio pa ya chief nango zarate il faut na invité ah ok nda pas fali ben oui ah bon ben oui comme ça ni ko participer pe et wana maram na biso ça la question que mi maram na bino ya maram na biso o te ya maram na o nyoso to mona na caméra eza o te salama na kuku il aussi prendre mission ben oui na ba projet pas fallu contribuer bon na contribuer na chanter ouais na chanter ma projet ya grand prêtre chief na biso fali aigle na contribuer et puis muke na contribuer ata e belé tata ya muke wana kaka omoni voilà et puis faire epé na contribuer donc to contribuer mais exacto ko ya le kate na télé bandiko ya ko lo bangam na sala o tenga beta katolo na eloko yo net na quartier la terre ko ndé na beta la katolo na mais o etikali eza na pas faire contribuer na album ni ah ebele bota na outil prison oui mais parti ni na ba cœur ba cœur na yemba vocal te mais na ba cœur parce que ba cœur musu pe on a eu pas ça na été ingénieur de son à les choix ba voix ba cœur oui bon par exemple neti exemple kana pesa yo net na minute na zape na monstre na studio pour na disque ne demi vida monstre d'amour merci na opportunité pesinga papa na fleti première fois o yebika na beta na monstre ba jeuni to ke na même Suède abuka na ilikolo to choke dernièrement Suède na monstre abuka na ilikolo mais akanisi ngai parmi ba chanteur na ye abengi ngabi yako yemba et puis apesinga vocal c'est eza grâce pour nanga na album na ye ya orchestre te me ya ye les opportunités pour nanga les chance pour nanga les bénédiction album en titre nango demi vida de ma vie très bien comprends donc là na ko yiko beta tolo pour na zana vocal mais na ba mission musu to salaka to pesa na biso vocal te mais to eka to chebaker to kei na sens wana net ya fali les albums ni ya mo belé na webe soute net nzembo ya baza wapi bango baye baloba kake bolingo ezalaka te bamaloba wana mususu ah oui on a contribué bamaloba to ba cœur bamaloba net maloba na yembi oyanga yayo oui baza wapi bango baye baloba tala kozimetele nanga pusani mosika nanga pona bolingo yo moni ngai yanga ah ouais oui ezari mais o bate po o moni so pesi mais la pote ezali o contribuer na projet nga na biso te ko lobate na si ça peut ko na question loba kasi ah oui so tina tuna ba question te c'est le tout en direct OK yo lo barano ba TikTok voilà et ça va bien loba là alors bon mindele basala asu muta contribuer na projet ne basunya kombo moto ya artiste c'est parti qui toko yebisi biso yo o contribuer na carrière fali popa baza wapi bango ba yemba ngo ti lo ba ke ba ebite na même ngamoko
na bien encore lelo mais ba souligner comme on était pourquoi bon on a contribué puis na kata projet on a dépendant na muto azo salelo quoi net ngai na sala 3 vocales mais ba souligner pe kombo na ngate na borezanga kombo mais ça me dérange pas. Ah mais kuno zaki musicien à Koffi Olomide na quartier la té. Sigo ya on ça na quartier la té. Oui. Et pas fali oye na projet na e o che idée. Ba idée ça là. Ba idée tout ça. Ba idée. Mais na koki ko lobate soki na ko lobana ngam na yembi ngotenga na ko pesa idée. Mais li ko lobate ke na télé ngam na salinze mwana boina boina non. Ezaka idée na pesi mais so lobite ya na ngopelo autant et ça na ngopelien. Mais c'est pour album on est à trois chemins. On a la kini, trois chemins on a kini. Yo ça mana poto. Trois chemins et ça la mana poto. Yo zagi na kini. Sikoyo otuni ngai question te. Neti pa ya fali oyemba nini. Na lobi na pesi idée. Siko tango ya zako travailler na ba porte-parole. Ba porte-parole. Tango ya zako travailler na porte-parole obiso zagi te. Te ba porte-parole te. Ba nani ba doit être à banzi benga ba porte-parole. Eh ba benga ba nani bato ba banani banani bato ngoko bato bateka banze ngona bosende baloba banani. Oya non. Donc tous ça peut parmi. Tous ça peut par rapport à beta pe na latino. Obika beta na latino. Oui bien sûr. Siko banane ba sala ba instrument wana banane ba sala ba malobana a rosa yi 99 parties ayi. Mais na studio nyo surtout to na carrière ya mutu a to za na nzembo na yo ba parolier ba benga ba parolier oui ba parolier. Donc na partie ya nzembo atandambu ezaka na mutu abakisaka un petit plus. To sala nzembo mobimba. Mais neti ngai na ko loba ba français mo boezaki na nzela te Brice Assoigné nga lobite papa balobaka boete loba boye. Omoni ezalaka. Mélodie ko za yo me maloba yo te. À part on peut se souvenir. Est-ce que peut-être pas Fanny azo reconnaître pe que partout on nzemo wana yo wana obi soito bandio loba makambo tout opesa na osa publicité nini te. Non, yeba yango kaka mais artiste to yambi pe azana makambo ça. Mige yeba yango. C'est pour le bien moté bana no ba oyebate ba fanatique no ba oyebate. Yeba yango. Chaque artiste même nga partout aux ali to contribuer à un petit plus na vie à carrière à mutu soki invité. Est-ce qu'il fallait inviter quand? C'est ça aussi. Ezalaki à travers mutu. À travers nan. Azali Texas Katadi. Azate mwana. Texas Katadi. Azarawa. Texas to lukai. Azarawa. Ye mutu pa kotsanga quartier la te. Azarawa. Texas Katadi. Katadi. OK. Azarawa mobali ya Bitex. Azarawa. Donc to cha to contribuer à muke na CC. Te mais à part wana tso muso ezato koyeba pas fali. Voilà si vous hôtel manamamna te so ezeka wana tuleki ya makambo yo sala te ezala ngo ebele mais to leka to lo bande ya lelo ezala ngo ebele ya na ngo mais te mona nga ba ton na kenda ba temo ba la mais ezala nango obligé te qu'il faut ba filmer tana biso pe ekozala o ba ko filmer o pe o mona rolina fali rolina fere ezalaka et pas faire le bitan en bien prison participe qui kasi nzembo ya mi bande minanga balukaka nini Berado Prince, Farasala Nini, Motaza Somnele, Babilo Moamare Bakerwana, Izanga Pazuria, Setoma, Kokamwa Tengai, na ndekona onani Orly. Voilà, mais tout n'a pas témoin dans la chérigo. Ah ouais. Voilà. Bon, on contribue à un grand projet, félicitations déjà. Merci. Mais ce que tu oses l'année, yo, Lipsy. Ah, bana changu tu bofungo la mitema. Bakoko changu bofungo la mitema. Lipsy. Bofungo la mitema na Lipsy penisa la pena makambo quoi. Bon, le problème est ça na ngote. Problème est na ngote mais to sengara un petit plus na bateau bazo kanga. Oyi ko za na mbongo mais mi gagner mando ya mbinga bo et ça la peu bien. Ça la un petit plus. Que to mona na ba télé toujours il y a des fois tout l'obélé là au monde tout à l'heure à part Lipsy donc mercredi toi on a répétition dans quartier latin le 19 tous on a hippodrome au monde donc ce qu'on invité on a témoigné l'obélé à tenir on a TikTok on a WhatsApp pour ba Serge Camposo ba Nanette ba Jika Kamoni ba Michael ba Merveille ba Mona au monde mais ils ont panzana pena mais mingi te ils ont la trop limité donc nengo bengi ngawa eza po bato tout ba mona
ezala ya suka te ya liboso pete eza o contribuer na carrière nanga mais ni ozo chaque fois vous avez un concert vous avez invité na mama Koffi Olomide légende vivant des fois pe na mama Wazé quoi posa ils sont dérangés parfois pour là tension ça vraiment correcté Koffi Olomide na Wazé quoi ils ont dérangé côté na yo to côté na bango peut-être bon bango baba leader hein bango baba leader mangam na bango wana etali bango etali ngate mais ngelo moko je dis bien lo moko fait bisanga so ezali kamba business faut ça la business avant rankine oza la après mais bosaini au business okotino là OK makambo fera lobaka yango na wera excusez-moi il est roi de la forêt donc to beti to tchena nous là ezata ya mingi te mais l'essentiel ozina no mbongo polémique sima Koffi Olomide mtaye bisanga kotala na nous te po bando raté ba marché ebele likola rankine donc moi je préfère d'abord carrière nanga ezala avancé des légendes koyemba na bango pona ngeza fierté ya grave si o so inga na landi polémique na bango si ko carrière na ngeo zande moni voilà donc fona ta na business na taper carrière nanga elo eza ko apporter lenga eza nini moni donc rankine na bango za bango eza ngaite moi c'est mon travail et carrière nanga ezala clean quoi voilà bando ya mikiliki na liboso ngo kende bio nakenda bakini trop ya tuko kendo sana na jana obeta bandule na obeta bandule na beta ndule na changu na Betani na Betani na secteur na secteur tala to beta na Betani et puis to beta na depa haute malgré na oki susu ba commission ngo église ouais depa haute comme église donc to meleso na esa yo donc mais ba biloko bien nango après na zonga kinanga siko nde na kindi no sala orchestre bien de bon bande ko ba sunga orchestre te Bolingo orchestre te orchestre te système ga ya fali te chief oye bobeti tozumwa muke bopanzani na bino peza nango problème te o naza nango muke ata po moni na orchestre musupe te ça problème nanga te eza problème te donc ana o préférer za la bongo oye obeti oke na yo to kabwaniza kwa a peti muta na orchestre muta la te ko be a rolinde nini ya o sunganga to intel ya o sunganga net Milan ya o sunganga omoni Milan Allemagne na pession mbote ko yepeto yembi na ye pas monstre d'amour Félix Wazé quoi donc ça a été toujours été comme ça donc on a préféré bongo que na un engagement na bana batu ko yoko mwana belaki fo na futa ndaku ouais faut guitare na singe bebaki instrument au moyete donc tout ça ba problème wa yango na ningate c'est ba Koffi photo fixé bango ba na mitema ko mais avant ko sunga bino ko chabino a chelo pena salaire en plus aussi vocalement au jupe voiture vocalement encore au jupe vocalement ba vocal par exemple ba musuna na carte la terre non nabi et ça par exemple juste ba musuna ba carte la terre a une fois à voiture na carte la terre bon on vient moto yango na voiture quelqu'un na mais yo tant ozo réclamer au boya au ça l'orchestre pour aider même pas moi na musicien na kisi sur abeli. So Koffi combien des années à ça la carte là. Tu vois avant banda bongo. Baza féliciter na niveau modo. Oui, baza féliciter mais avant banda bongo banda inde bisoto bandibo. So landi bien na ba interview au mona ka banda ina no louer batu baza ko aider ti ba mela ende mbongo. Yango mona pesa idée à ça la chiko orchestre na yi. Ça a été toujours été comme ça parce que Babina Philippe baza féliciter. Ben où bina Philippe Patrick Bekam ba iboton piano ba orchestre bino bozo ko console ba orchestre te na poto so ba dépense te dépense te eza dépense te on na batu ba chara au poite batu ba so ba nzembo est-ce que toi c'est comprendre migi na lingité pour le moment mais ba beti na bango neti conseil o pesi mbonga kenae neti Gloria Sila soga ye ono ngala lingi nazala figurante par exemple Gloria Sila o pesi mbongo ne a figurer na clip na akenae et si nango boa problème te de préférence ngana o préférer bongo kezala que chaque jour o faire répétition bana bato et comme à charge après eza kaka idée na juna bakolo lokola la fali pupa na jupe pa ya vina ngarambo na préférer na adopter ngo pona moni ya za orchestre nani rambo te abandaki nani yango na olo babandaki nanu ko louer avant ça l'orchestre
landa ba histoire au mon amige outa kino ebiti donc betika na chango betina na gombete ndo utikini te na beti na bandal te na beti na kunate na beti na kunate sikonde na okende robeta po nazala ina na banzembo te obike to na kenena nzembo moko na kenena nzembo moko siko wana ba interprétation ya banzembo ya Kofi batu ba obaeti moni vome sikonde na zokende lisusu wana ke sikoyo na ndenge ya voix ya munene na bandi ba concert nde na okebeta sikoyo na Temba, na village Temba. Ah, très bien. Beta village Temba, to beta pe na atmosphère. C'est ça, ba projet en wana oyo ezade a calé bouclé pour novembre. Voilà. Auto lo ba quartier la Temba za famille, ma wana tout mais tant bozo lo boza famille mais biso toujours na ba guerre na ba TV Sam Chitu na Koffi Olomide. Ezoleka bien te to mona Suzuki na Sam Chitu pe ezoleka bien te famille nini ozo biso ozo insister pe boza famille bozo comment tout ça mige toi famille moni na habite lo nini grand frère Sam alobaki ande Suzuki alobaki mais na habike na oyo kaka pa batu o nga na yokaki mezaki a derapaki moi muke Sam hein a derapaki moi muke mais a rozonga ni na nzela moni na ebite lo ni na derapaki mais batu ba lo ba rolia Sama lobi boye mais derapaki moni pour le moment biso on a besoin de protéger papa hein Rambo Dizaye on a besoin de protéger Poazala pour ye muta obundela biso ye muta za nzete ya Kongo bombi pena musique ya Afrique na Congo na Koffi Olomide mona wana donc vie Sam na robenga ye na rosola na ye soka royambanga mais soki oyambanga te mais na yebite loko nini o ye akoki koloba na Koffi po ye azaki mwana musala ya Koffi lwanga ngoni il faut avoir du respect na bato yo babima liboso o tozwa pe mbongo na bango certes pe amutoki na biso to chape ba brique mais azala na respect tant que yandenga na respectaka ye ngoni donc voilà mais je sais pas o nini vie ça malobi na na yoki ngote mais je pense que na otuna ye mais amala muté pona mona batu otuna ngango mais amala muté moni voilà selon Roli Siko na Afrique nyonso na za numéro 1 ya musique africaine lelo ngai ben oui c'est moi que bano ba otala biso ba ko appeler ngala Nana Banaro, mes enfants, je vous salue, je vous aime beaucoup. Parce que vous avez à la TV. Na kosa net nani. Yo numéro 1 en Afrique. Ben oui. Aussi na Congo betika na Tcham. Oui. Na secteur na. Ah oui. Ah. Na numéro 1. Yo siko na boule no ninga na tanga net nani. Bourna boy. Ne pe na Mbasi aleki na TV. Bourgeois Mbasi. Mbasi masalarai. Des fois. Et puis na espisobi numéro 1 Siko actuel za Bourna boy ya Betista de France. Alobi seloye. Yusko selon Ngangai. Ah, bon numéro 2. Numéro 2. Na Afrique. Ah, voilà si vous fona cha mwana nga. Mwana ngai. Lete na cha Brian ou na cha Giovanni Amos. To Mitch na ebité. Donc parce que pour ni na répondre bongo. Koza numéro 1 futarate. Ngai si na rêve nanga. En tant que cas. En tant qu'un cas, musique, cause numéro 1, ton numéro 2, ton numéro 3, ton numéro 4, et fout en angolais. Donc, ton bétara musique, il y a un déjà papa, le berceau de l'humanité. Musique balobango, c'est le son agréable à l'oreille. Et ça m'a renvoyé chiffreté, monté ça là, que musique est là. Donc, on a numéro 1, zanga. Mais la musique, tout le monde, on se débrouille. Tozo bundana poto koma. Pour musique à Congo, là. Et maintenir en Afrique. Voilà. Et là, nous avons recruté nos collègues musiciens. Nos collègues nabino, musiciens, nous avons bino, bakulu tu na baleki, na la génération non. Te ngai là on a regretté ba collègue ba fungolela biso banzela. Bazo kanga. Makasi. Ah faux. L'européen na regretté. Neti zo mutema neti ya monstre d'amour na Koffi Olomide. Ba benginga balobi ya leki na nga ya o monde nga fungolelo nzela ata opeso mbongo te ma pesi opportunité ke apesi yo ala giso nde ba loba mbisi
Kofi Olomide pe sur 3 vocales. O evandi so pe na Congo le pe na télé mi gagné mabaya mbio. Apo kimi na poto. Na kimi mais 10 mois après ba vocal wane bima. Na bité sozo comprendre. Donc akoke pe kolungolango mais Dieu a fait grâce ka tikiango. Afungola nganzela. Mais bandeko baza ponanga na mona msuso na bengi intel e koma wana kutana na intel e koma kwa bakal to sa mo loko boy bakal to sa boy kal mi senyo senga ki bachilo bakal o boy to ape na droit boy si azana boy peut nous vendre beaucoup et maintenant n'importe qui te c'est yo ta Michel numéro 1 mi geniema ta la ko mi teka numéro 1 musique à Congo na numéro 1 Oli Maemba acteur à film Terminator. Mais sans arena, numéro 1 sans bête arena. Au bout, il y aura ciné salle. Numéro 1 sans disque d'or. Salle de salini. Disque d'or et seni. Oh, mais ça va mériter un bazar de musique. Oh. Ça va mériter la musique. On a pas eu un mérite. Yo venana fona qui toko bongo sans disque d'or, fani pas l'aise. Donc, mérite ndé yango. Sans bête pas arena moko. Numéro 1. Ndé mérite yango. So, numéro 1, voix ou tu as dit, je comprends. Si quoi, yo ebi Carlito. Crash chanteur. Abet arena ni. Mais il numéro 1 là. Oui. Obi de Baba. Arrête, numéro 1 là. Obi de Fao. Ça va tout le monde bien. Merci. Obi de Fao. Ya kumboni. Tezaka sapa. Yo moni sikoyo. Ezaka ça sapa tout est mute bête la musique. La check pop. Merci. Na ngina yeba pour ça na Weston nango M so ça ça on versa c'était ça pe loté. Ah. Era la tananga bilo wa kombo. Ezaka ba sapa to ba numéro 1. La sapa to numéro 1. Bah chaussure à numéro 1. Ouais, chaussure à numéro 1. Donc il y a un thème de bête à la musique. Donc ça veut dire que ngana mona ba grand chanteur le roi ba John Poi. Ba grand chanteur le roi ba Vie Madilu. Joski Kiambukuta. Ah. Papa na ngai. Ba beta ba grand salpete. Mais so chenze lelo le rôle kombo na ngai bandola na habité. Joski Kiambukuta so chenze mbolokola lo fundu eleki ngai na suke bolingo za komona na te Sandra na benga ya ta de chande abeta nini azwa disque d'or wapi bolingo somida bolingo la ya pa basuswe ngai ko entendela kola misol kole kanyewe zongisa amour nanga na congulateur grand chanteur abeta nini wapi azwa disque d'or wapi. Réponse est à terre. Voilà. Bon, tu as mis sur le commentaire. Non, je dis la vérité. Télévision, tu es au bongo. Et ça m'a quand même c'est non quand même. Mais mais quand même, oui, il y a un bateau bazo mouillé pour Congo musique à Congo et mata. Oui. Bangai. Ah oui, il y a milingue. Ah oui, bangai. Toza ko se mouillé pour lipsi wana pour comme anatao. Toza le lopo que c'est pas Serge Kabango. Toza ko se mouillé. Bangai. Batu baze belé ou ba se mouillé. Ndena kendaka bakini wana je mouille le maillot. Siko lingi netini. Ah teme o milingi bien makasi. Te meza musa na ngai. Nga musa me manga na poto eza musique. Je suis musicien, chanteur. Bon, na lo bana chanteur. O ba mise ba bato asima. Naza chanteur, ne lo me manga poto ya ngwa. Siko natanga neti nani oyo a mouiller le maillot po ngai mongo na nga musique ateza muke meya na ndako na nga. Micha liaka, Brian liaka, Wilson liaka, Maeva liaka, Roliana liaka, Harmonia liaka, Antonia liaka. C'est qu'on en sent. Donc je mouille le maillot pour moi, pour ma famille, pour mes enfants et na bateau tout balinganga. Kolingina tanga netinan. Non, ezara motuna. Non. Ezara motuna. Biso tout au bunda. À part yo, parfois. À part nga voix nga. Kona yebi ko bina na yebi ko yemba mwa mukie na yebi pe mwa mukie ko pesa ba ide na nzembo. Donc voilà, à part nganga ba misenyo senga featuring baboya. On dirait qu'il mène les ondes question. Parce que moi baka les hommes trop nengo bisu. Mais ça arrive aussi aussi mutu pena kulu tuna yemba na. Oui, aboyi na ye. Ah, ça sert à autant à bakombo. Ya msupo mona dossier no bakomi pe na dossier na ngate na yego lo ba avant mabe.
au moni pe monsieur amoni quoi rolio les gars na telo lo ba déjà boye na boye. Donc ba featuring des rêves neza bani. Ba featuring des rêves au kanisa. Ah ba featuring des rêves na eza na bulara Koffi Olomide waze quoi. Roli Maimba na Medjan. Ba pilier wana ya vie na ngao ba sala nga pona zala. Pona ebi mayele mo na travail na bango mbale je te dis ba mayele mo na système ya chant na ba thème. Et bouleversé au sensation Koffi na wazi complètement. Au moins un risque à featuring monter quand même. Risque à terre parce que Koffi Olomide n'a répété sous Saloba nanga basala rana no business. Basala rana no business. Après Ronki Nasima. Donc on a mon place mon côté to vandia mususu na kanda mo ya libela tito kufa. Jamais. Et puis on a obi makam na bango. Eza ngate nga tanke mwana na bango so ina ye ko senga ata e kozana ngo ata ko sala ba mvula combien mais au moins un jour au moins na ba oli ya to sali kambwana o foza na ondi na vie mais so il peut fali to faire to Minyo Abraham to Rodrigue Bamana to Archelon Poni to Zikondo Gradi balobi na nga ke ya to sala featuring na oboya te to boye dengai na projet na zana ngopo kenda liboso na oboya te pona ebi ke fali azara na maison de production faire aussi Koffi Olomide pe omoni dans un sens wana na roya pe na projet na proposer neti vient na pa Wilo Longomba mukonzi siko ya ba festival to tigre comme on est en tigre nani mubali arebo Inosubi chaîne leader. Na lela ema betaka rambo benga Michael Jackson. Moni to mwana biso changu nani gaz maweti. Moni c'est ça mais siko nzelande mutu musupo kozala wa numéro wa gaz maweti to ana numéro ya mutu intel so rotindela ngango. Mutu musupa fini. Aboyne opesa izala nango. Na sens wana mais tango komela na ba réseaux sociaux au monde que très bien eux la première partie émission le temps to remercier le retour autant la mission c'est pour moi merci Nabino pour la confiance en considération Pessimbo tena le vénérable grand maître choisi Matata l'homme fort Pessimbo te chancel Bemba 2010 Silas Kantompa mon mboka international te Pessimbo tena Silas ka te Pessimbo tena Meshak Elia te Pessimbo tena Luka Embe Junior Malaïsa le mystérieux ya papi Matalata la Matus Miroir d'Angola la costa patron ya papi il a dit il a fait Jean-Claude Mambanzo Carré Terry Lubadika les cavaliers solitaires te Pessimbo te belé na maman Philbertine Samba moi c'est Berthe Samba Charlie Mit était à Souka niveau Souka la patronne Fabrice Massamba Red Mouta English Fada père ya banglais te Pessimbo te ya Gibaina colonisateur de la SAP monté mais masse lui baina Pessimbo te na Ivan Tumbalanvex Jimmy Chimanga port de la Chapelle partenaire officiel Gaëtan Lipa Moto de Bruxelles Sniper de Ferrigo la padre Gaëtan Lipa Moto de Bruxelles t'appartient et tu peux simboter na junior et là la plafond t'es fois t'es chef d'entreprise tu peux simboter le bandego tout Kenin Tsumbu moi j'ai petit Paris roi Bilamba Grand Calais à Mboka depuis on a battu au cours remercier tout dans la programme on peut c'est exact il y a concert tout barbecue tout événement programme eza na bandano na programme bandeko nanga ya basi pe mibali Lipsie Zoya onyo soto azana besoin ya libanga alingi ya msuto pusa nzembo pona ye tozana pona bino et Lipsie ana ba titre moko ya kitoro makasi obo sepela éducatif aussi Lipsie zana ba mélodie moko diverses et qui pena na ba niveau mususu na s'exprimer vraiment avec mon cœur avec mon âme aussi bandeko bozo attend tango bima bosomba ngopo to sali pe ba clip tout na GG Mukeba le Malabar je te salue GG Mukeba to sali ba clip tout donc to robimisa ngona nous na ba plateforme na système ya audio très bien donc d'abord audio après to ta l'évolution ni uzo kenda après to tindiki ba clip mais tous les clips sont déjà prêts bazo monter malembe etikali kaka générique nanzembo na ebisho wana moi c'est bene kota mais onde kona bino roli onde kona bino ami frère oyo
alingaka bino mingo pe bino bolingaka ye ba remarque soki ezali naza na mpona bino bobenga tokosolola nayambaka telefone nanga moko malgré nayambaka telefone nanga moko so omoni ozwi nga te tinda ta message na korépondre yo mais mpona ba remerciement napesi Rodrigue Bamana Bamanos mobali ya Niclette merci napesi PM oyo azwi mbongo na ye atie mpona nzembo na ye na clip na ye merci PM Patricia Mawete merci napesi Serge Camposo le stratège ya Jika Kamoni napesi Archelon Poni merci ya Wali Walo l'intime napesi Zikondo Gradi merci ya Nati napesi double identité Fabrice merci Junior Mukoko merci Nabino Nadado Mukelenge ya Mama Mapasa merci Junior Kombo merci Nabino tozela mi ennemi et tozela lipsi oezo bimakalate à bonne et difforme merci na batuto baza de près de loin bato nyonso bo soutenir nga na ba prière nzamba pambola bino et merci surtout aussi à mes enfants et merci surtout à mon épouse dans tout ce que tu fais que Dieu te bénisse azong selayo ebele et merci vraiment à Nanette Malouengo merci à Michael na merveille et merci na yo pe Migenyema et bien Djonga Kula pe na bosani ah Djonga Kula merci na yo Djonga Bob merci na yo Igla Coiffe Ikote hein Igla Coiffe Ikote merci merci na yo pe Alino Matumona et puis na yo moko Bob Djonga son excellence Ibalankai son excellence Ibalankai merci na yo Ozo Sala pour la lipsi merci. Service spécial covoiturage Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga Paris porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65 pour toutes vos démarches afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles dans un délai raisonnable. Confiez-vous à Jimmy Chimanga porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Maison Awa Touza, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto ne yevite. Yaka, tokiti na metro chateau mutia. Yaka yau. Okay, yau awa. Uzomona kimbondo. Oh la la la. Paris. Jela na oyeba asaka mun ndazabo asaka so mine kula metro. Papa mukolo boya takota kusaka musanga. Bisa batani bisa talinga bale bani. Tanga.
awa toza awa nini awa toza awa yaka sikoyo na place tokoti aza mwana mboka mama Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyokaka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé ba mama bazotambola kaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Rouge na ye mpona kolongola batampo ba mama banduki ya ba mama oyo baza na besoin osala taille mpona kokitisa mamumu ba mama oyo baza na besoin ya kosala baforme kalingi azala na tolo monene alingi azala na nsima monene baanche monene bipende monene. Mama Nicole Malonga awa toza nde kaka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafesse sein mollet hanche. Non, yozomona te oyo loka moto eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kosuki wana sino kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona eza victime na meki yango oyo bazobenga ye na Lesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oya te nango Nicole Malonga. Okoposa mon cœur s'il te plaît. Tout ça la cour mi cour cause bita grande causerie. Et papi matalata la matosi alinga na partir. J'applaudis ma banzo, il a dit il a fait. Tilelo des fois te moto na ngai. J'applaudis ma banzo. Na papi matalata la. Miroir d'amour la Gaëtan li pa moto sniper. Wana masala ngai. Li pa moto li blessé. Na pesi mbote. Moto malamu. Gaëtan li pa moto li blessé. L'amour illusoire, titre moi ici café rigolo tout ça. Oui, tu as déjà. Oui. Ton titre nzembo ya fallait tout ça ton. Mais que chose que. Oui. Différence qu'ils ont à dire on a le quoi à chanter là. Tout bon parce que ça chanter. Différence. Mais capacité non na mambo itali chant. Ah, différence à changer belé parce que fallait à Betty Rumba. Hein? À Betty Rumba et puis faire à Betty à moderniser un peu babenga maïle et à musique en fait. D'être la musique vraiment urbaine quoi. Mon izana ba si j'ai pèse un peu différent. C'est deux choses on a ko le ba ngo. Donc ça on le monter musique monter. C'est ça musique monter. La musique monter, la musique déjà bah si j'ai ça différent, bah instrument bête ça différent pour faire un biga na senta pamba. Ah, ça va c'est ça clavier pamba. Na habite Michel Bass to masananga Olivier Chimanga. Alekaka. Yende mutako différencier ce qui synthé to nini mais na habite ya synthé. Moni mais na c'est pas na partie mo AMB partie mo nayoka baluba elo mo marqué wana. Nayoka baloba nina donc elo wana performance elo wana salinga bien c'est au moni ils ont parti wana et puis afungoli vona ye afungoli pena koyemba na ye danger fait rigolo danger ayemba déjà danger tango te mais afungoli vona ye donc na ba afungoli vona ye na musique hors musique congolais. OK. Pour musique congolaise, bon, na ko lo bango te musique congolaise te to lo bango local. To lo bango local na sens que soukara na Congo. Au moins to na Brazza to ndo baga musique ezali trop enfermé. Mais afungwami, afungoli pe na voix. Performance ya voix au sana te. Ni yoko ça fait rigolo sur watala. Papa na Mathias. Frère Nayo, courage et puis félicitations. Nzamba kenda na yo ndenga zo kenda
Et puis, bonne chance dans le concert le 7 juillet. Le 7 juin. Le 7 juin à Bruxelles. Le 7 juin. Et puis, bonne chance dans yo vraiment. Et puis, félicitations pour Nasson. Voilà. Pas Fabio Sepi de côté. Il y a que des imbéciles qui ne changent pas. Hein? Donc, danger. Voilà, si on peut pas parler. Ah, ok. On a pas petit tchatcho modernisé. Ah, is that tchatcho? Tchatcho, quoi. Ah, ouais. On a tchatcho. Tchatcho, pena. Ah bon? Ouais, il y a tchatcho. Ah. Tchatcho, ça va mal. Atoboyi omela osukola atabo osukola omela. Ah ouais. Osukola ta maboko tchatcho. Tu bébé on dit matin il a tchatcho. Et là on est là sur il a tchatcho. Mais yoka rythme wana ti. Yoka bandela nzembo wana yoka pe suka nango. Yoka ba basse ezobeta na kati. Yoka guitare ezobeta na kati. C'est du tchatcho. Pourquoi il s'est sur autre la bicho fali papa. Chief. Donc merci. Naoki plan. Dans un champion du capé l'esthétique chief nanga pe wana. Et puis merci. Naoki susu ngoke na biso so exercice à voix. Moni ba dactylo mo ba douceur mo wa zongi sango susu. Pour la formule 7 na yokaki. Mais on dit ba douceur wana akimisa yo mom ke zagi nango makimisa yo mom ke na yogi pena na temps azongi si pena na temps. Na temps zongi si na temps. Attends. Rendez-vous dans l'hippodrome. Est-ce que tout le monde a eu... Non, Zala. Zala, dans l'hippodrome. Son Zamba a prêté Bissovi, non, Zala. Donc, tout ça dépend que de Dieu. Mais le 19 juillet, ba Kofifi na ba Kofiet Bosom Bada Babi. Ba Cindy Love. Hein? Ba Mamasi. Ba Cindy Love. Bosom Bada Babi. Ils ont souk un événement. Hippodrome. Souk un événement. Au niveau de la préparation, Papa Michael Jackson d'Afrique. Donc, Bossomba Babiye, pour mon événement, il y a le Rambo d'Isaïr, le Rambo du Congo, Kofi Olomide Quadra Koraman. Donc, Bossomba Babiye, Batono Bossombite, Bossomba Babiye, John Matabwa Nana Anidombo, Bossomba Babiye, pour Yangoza très important. Très bien. Pendant les 19. Merci beaucoup dans le passage. Tu retenir. Tu retenir aussi que l'Ipsi est Zobima. L'Ipsi. Il y a un déjà passage dans l'Aïe. Ozon aussi, non? Ouais, toujours. Donc, on a un passage dans l'Aïe à Awa. On a les Kagi Pena. Donc, on a l'Ingaï vraiment. Excuse-moi, on sait vraiment que l'Ipsi est Zobima. Et puis, bon, à l'après, bateau, baebi YouTube, nanga, bon, s'abonner aussi massivement. Et na Roli Maemba Terminator na YouTube nanga et puis TikTok nangeza roi Roli Maemba et puis Facebook nangeza roi bo s'abonner donc kuna bozo ba information belé et puis concert tozo ke robeta on a ebisi on a temba et puis na atmosphère soki disque bimi ngape na kei to ekobimanga na Kinshasa to bandi mbabo bandole donc to yoka na équipe nanga Serge Campos stratège azawana et puis to yebande ni to sala. Merci beaucoup ami Nyema. Merci beaucoup. Lipsis. Merci tous là Lipsis très cher internaute tout kutani balasima. Merci. Lipsis arrive bientôt. Solo la vérité.